étoiles de love, les étoiles. 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 La top modèle des médias. Ils ont des yo, la top modèle. Ils ont des yo, top modèle des médias étoile d'amour. Mon apanda sangwa Congo. Mon abundi bitumba la panda sangwa Congo. Étoile d'amour. Namoni va coupe échanger, hein. Makasi. Oh, Zola, ça peut être que top. Bah, vrai chéri na Kovo. Parce que ça, je trouve pas. Si ça, je trompe pas makasi. Si on y va, il faut que ça quitte au kata Kovo. Il y a solo wana namoni pende duo, hein. Quand on a imité, on a imité. C'est boye malamu. Désolé, ça penda que vous appelez la top modèle des médias. Parce que boye malamu, moi c'est propre, par rapport à visage naïe, coiffure naïe, il a télé naïe. Vous avez ça penda que vous avez la top modèle. Ou vous avez italien. Vous créez, la top modèle. Eh ben voilà, faut toujours création. Merci étoile d'amour top modèle vraiment nalingami ko peso balokumu parce qu'on mérite alokumu na yo et ça abino motema paste obolanda na minto yo bande ko nanga ba ya bande ko nanga bozolanda nga eza ndenge ngana étoile d'amour to salaka et ça abino et ça est touché mutu te parce que zakaka fo ko kumisa mutu mwana oyo bozomona étoile d'amour abundi aumeli na panda sanga Congo asala 3 ans na panda sanga Congo asa fidèle na site moko banda musala na ye ba o bandimaka ye na ba o baboyaka ye lelo bakoma bafana bakoma pe ko kumisa photo kumisa mutu aso mériter valeur na ye yango na pese ba valeur oyo boye ba ke bandeko na ngani subola ndangai skola ekofo venanga Paul Bazakana Emmanuel Ngeitala étoile d'amour a osala 3 ans na panda sango ya Congo Guy Larré de père triple étoile d'amour oaza liboso na bino top la top modèle des médias azo sala 3 ans na panda sango Congo fidèle donc fidélité le bébélé ndenga zawana yango place ngana za ataka toujours ba apprendre yango lelo palinga ta apprendre par rapport ya makambo ezoleka na réseaux sociaux ba faux délivrance bimina poisa bango moko basala ki tricage na bango ba mibimi son sous na poisa et ça penda bien te na kotanga ko citer kombo ya mosali na nzambe oyo aza bien réputé na kombo ya papa Walesa komona ke batie na kati ya makambo wana et puis délivrance wana eleki na kati ya église na ye donc bandeko na biso na balia ki pe bambongo na bango ndenge basala ki coopération na bango na kati na bango mibale o bozo mona na ba délivrance wana bayokala ki ba vidéo wana ebimate surprise vidéo komi na ligne yango moni moninga moko asali vidéo oto bengi na komba vase d'honneur asali vidéo bayambaki ye a éclaircir makambo yango ndenge elekaki atangi pe kombo ya papa Walesa na kati vraiment yango tozoloba eza kufingisa bakombo ya ba pasteur puis ba pasteur obo sale la lolenge wana eza mabe makasi yango ngana kosenga na étoile d'amour par rapport ya makamune son eleki réaction na yo eza nini soki pozalaki mosali na nzambe lokola bango étoile d'amour top modèle message za yo. Merci Dino. Tout d'abord bonsoir bandeko nsubolanda biso bonsoir na bino. Merci Nande Bozo Tana Bino pour Bolanda Biso na minute. Bonsoir à toi Edino Imange. Oh Lelo. Merci étoile d'amour top modèle des médias. Donc, ça va, ouais, oh Lelo Sali Sal des Love, donc la top modèle des médias. Et bon car papa pesa ba combo donc
moi na moko apporta ba kombo ebele. Donc merci beaucoup na ndenge ya binga Edino Image. Talaka ezanda ku moi na ndako azanga raté bisika mamandaku ezo salama. Ezoleka. Si. Ezoleka. Ah, c'est un peu compliqué. Ben oui, mais par rapport à ma vidéo Tomoni, nous on trouve un peu ridicule parce que comment Bokoki kosa la délivrance et après bozo le babo ete bolinga qui va vidéo ne bimate. Alors au film qui en pourquoi? Ben dans ces cas-là, vous filmez. Vous filmez pourquoi ceux qui bozo ça un trucage d'un truc comme ça là et tout bon manipuler les gens comme ça là et tout. Mais pourquoi vous filmez qui? Et pourquoi vous filmez après ce moment le baisou qui est au linga qui te bima? Non, là vous filmez. Et dit là vous filmez quelque chose il va aller connaître au bima un jour. Parce que c'est pas déjà pour filmer. Et en plus biso va bandu aux arabes comme c'est tout ça ça na kama il mange à monter comme le roi chantage moko boé. Donc dans le bastion. Mais là bozo ça et l'euro ya bongo déjà. Aussi filmé té. Autant dit ma bino donc là bas si filma qui donc ba on ba linga qui mange un jour total en haut. Moi chose que je trouve dommage. C'est bon l'homme de Dieu. Ouais, vas-y. Moi chose que je trouve dommage par rapport à l'homme de Dieu au Anazala Kiwana Andi Makosala un truc pareil. C'est ça qu'ils ont mawapé passi parce que ba pasteur baza bato ba représentant de Dieu. Dieu l'a dit je vous ai créé bino na image na ngai. Biso sonza ba créé biso na image na ye. Siko ba pasteur bazali ba porte parole comme tout to bunga bazo. Vous comprenez les réseaux, ils ont kata. Et dit non, yo ko sous-souté. Étoile de Loft of modèle des médias, Ozo Kanga. Ouais, là ça va. DJ Genève Azolanda Bisopé. Azolanda Biso. Continuez Malobana yo maman. Oui, ngelo ça n'a pas c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a représentant de Dieu, a porté les paroles. Na bato baso bunga pas on ça on a droit chômeur. Donc ça n'a pas mingi par rapport à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu encore au côté na makamba bongote, na makamba buzo ba bongote comme ça et tout. Ah ça va fausse délivrance. Mais bozo ça va fausse délivrance. Donc mais ouais mais que et dit non on a qui parce que ba réseaux sociaux na moni ba tobé bazo bunga parce que ouais, vas-y, on va intervenir. Dans la bilo quoi intervenir na kati, vas-y. Oui, parce que parce que les réseaux sociaux, ils ont des print. Au moins, ils ont posé des print comme ça là et tout. Et tikali. Oui. Donc, ils ont posé la crime quelque part et bimi et la kisio. Ils ont des print, on est tous tika boy comme ça et tout. Faut que tika on a des propre. Parce qu'un jour, bana biso. Bakoya ko croisa kango comme ça et toi tapaka ne ba fuyaka e romona bon maman makamuni abande ko sala boy moi na yo bango yo bengo maman nga za sorcière ou quoi là faut faire très attention tout ma ba makamuna ba sentiment comme ça et tout faut yeba qu'un jour on ba le robot comme ça là et tout bana ba yo mona ba biloko a bongo faut ça makambu correctement siko quelle idée o les kai ba on besoin na mutu basiwana na ba passer pour ba ça un tel tricage. C'est ça que moi je ne comprends pas. Pourquoi ça a un tel tricage comme ça là et tout? Mais c'est n'importe quoi. Toujours nous trop ma prophétie. Mais qu'est-ce que sur la Bible comme ça, un grand prophète comme Abraham a prophétisé. Abraham a prophétisé. Si tu as prophétie, parce que tu as défié Nzambe, tu as sentiment moko boye, tu as défié Nzambe, donc tu as prophétie, bani. Mais il y a un grand prophète dans la Bible comme ça, tu as que Abraham a prophétisé kasoki nini, nani boye. Biso que comment va prophétie, mon anaki boye, prophétie ça maki boye. Attends, faut ça attention hein. Et bien on simba Bible ko, on simba munduki hein.
mundu kene ko zongile bomi yo moko bible basakana na ngote za arme très très dangereux. Moi je trouve c'est dommage de la part de l'homme de Dieu à ça oui, vas-y. trafic. Merci étoile de Love Top modèle des médias. Vraiment na koki ko intervenir par rapport à ba vidéo wana. Ba vidéo à délivrance. Nga na zo mona ezalaki ba vidéo oyo peut-être ba kokwa ça la sport pour na ko impressionner aussi mokili que ser moko boina ser moko boy baleka ki na délivrance ba lokwa ba ser a poto pour aimer masusu ba public quoi. Na mona kongo peut-être ba sala ki pour na bongo mais komona vase d'honneur aleka na émission oyo ya mami ngeni mami oyo bazali koyokana te nga ça m'a touché aussi mami ngeni ayambi vase d'honneur ba se réconcilier et puis vase d'honneur abimisi a dévoilé ba secret nyonso wana un côté moko na sepeli na réconciliation côté moko nde au vase d'honneur abimisi ba vérité bon tokolo bango te que ça vérité parce que toyoki que vase d'honneur non toyoki danité il faut toyoka aussi dani tozela ya allo bape parce que là ba accusé ma benyo so ba accusé ka dani osomona dani mutu amema ki yeboye dani mutu sala ki boye dani mutu apesi ba mibali dani mutu sali boye alors faut toyoka pe vase dani tsunami souci na ngai et saka ke tricage wana basali na nzambe faut bakota na kati ya buzoba parce que ça buzoba oyo salama ki wana ça buzoba oui basala clic basala bureau bafuta batu bambongo po batu bamikosa maka mosakolela mi don va utolo bawa alobi délivrance moko le kaka pe faux délivrance moko le kaka ndeko wana yebana pe alobaki oyo akoki koloba milimu ekei kaka ndeko wana zongi lisusu milimu yango utu ndenge zongi mama ezongi lisusu please ozo comprendre kaka na banzela wana ya basali na nzambe wana oyo lelo makambo na bango ebimi na poasa po na yo okoloba nini tozela to akize nanu mutu dani te tozela pe réaction dani par rapport ya makambo yango eza boye te. Ben oui, en même temps, oui, on a raison. Bozela, parce que nous, on zélaté, parce que nous, on trouve ça ridicule. Nous, on trouve une chose qu'on ne devait même pas le faire. Parce que là, comme on devait commencer à Nzambé. Donc, Bozela, yé, aloba, apé, point de vue, naye, boyo qui a moutou moko, même ceux qui ont mis moutou na tribunal, même attaque criminelle, juge à yo, azorata, n'est pas au criminel, quoi. Ah, oui. Si. Donc, bozela boyoka ye menga oyanga pe na part na conseil na opesa ke faut tika osaka na nzambe. Faut tika osaka na nzambe c'est yem taza na contrôle de tout comme ça là et tout. Tant qu'azo pesa opema ya ofelo yo senga ye kaka merci. Itika ba buzo ba passer faut ba tika kokota na ba conneries pareil comme ça là et tout. Balobi et comment commerce. Ah, déjà, sur ma personne, comment va bengo déjà l'homme de Dieu. Oh, comment on a pouvoir, ça déjà kilo, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, on a été pour ça, bêtise pareil, on a fausse la correct comme ça. Correct, na lolenge moko boye, ne ba mo lolenge moko boye. Il est là, mi ba comment constituer, ba on ba boyo, ba si moi si na on ndaku, so répondre yo. Respecter au mais ce papa pasteur a bengi a quitté si voix oui allô papa pasteur bani ni ba comment possible pourquoi donc au monake aux autres pas une autre banyo na mbongo mais papa pasteur sera bengi au banjo lenga comme ça et tout banjo porter respect moko boy alors ça veut dire que ça veut dire que respect wana faut ba la kisango faut ba kisango comme ça là et tout que respect toujours peut ça avec raison. Bah ça la nzambe nga comme moi qui ba comme déconner bah la Bible qu'il faut pas juger les hommes de Dieu mais n'a pas comportement ya boy comme ça là et tout et c'est que photo juger bango ben oui mais oui
Et toi, dans mon top modèle, na Katio Maloba, il y a pas longtemps, awa, tous à Kanaba Sal Monko Boye, il y a ba fête. Basal Wana et Kangami par rapport. Basal Wana et Kangami par rapport à quoi? Par rapport qu'il paraît pasteur. Il y a Basal Wana, pasteur moi Sambela Wana, Abimaki na mama na mwana. Siko tellement dossier yango ekindaki na mbila yaki po akutana na pasteur. Koma ina pa pasteur akomaki wana nzoka basal wana eza déjà na dossier na ngope. Vous comprenez? Tala malère ndenge eye place wana ekangisi nyonso. Mbila yaki po akutana na pasteur. Ayo kuta yaki c'était ezaki samedi plein à craquer maman na ngai place wana ayo kuta ba feti. Mbila yebisi bango omoni place déjà to yaki po na ngote mais le kola ezaka déjà na procès alibino tout libanda ba bimisi batu nyonso na batu ba pesa ba mbongo na bango po na ba feti yokoya na yebite so ba osuka wapi nyonso wana po na nini parce que pasteur azaki na dossier moko abimaki na mama na mwana ndenge toyokaki dossier yango nyonso wana ka ba pasteur. Alors bandimi toza wapi tokomi wapi tozokende wapi topesa lelo Tchatumba raison laissez partir mon peuple tokopesa raison tant Tchatumba alobaki na batuke bino bandimi boza baligablo na biso batu musu ba contre boyaki yango oh pasteur akomo bebe c'est évangile n'importe quoi ouais. Alors n'importe quoi mais lelo yo oh tozo mona na mosali na nzambe na kombo ya pasteur Walesa tala réputation oyo lelo memi pasteur wana aza pasteur oyo aza lelo na RDC à cause de la numéro à cause de number 1 hein et ba pasteur mais oui pasteur moko réputé mais ça appartient à pasteur vedette. Ah tala ba tricage to comme ba tricage comme salema et bimi na kombo ya pasteur pe aza di nombre na kati ya makambo wana. Cela veut dire tout ba délivrance tout oyo ba salaki na Paris awa na ba salaki na Bruxelles eza ba faux délivrance. Ba ya ba faux délivrance. Pasteur Moko a comme fingi ça va pasteur rebelle. Donc ba pasteur a bien bazali mais malheureusement tozo ka tellement ma ba pasteur rebelle. Le jour d'aujourd'hui, tu as comme se méfier na ba pasteur nyonso quoi. Dans les jours d'aujourd'hui, on a sous motivé même pas à aucune église quand on voit des choses comme ça. Pasteur Wallace, un grand pasteur, pour moi, ça appartient à pasteur vedette et à Yakin. Mais nous oui. Comprendre comment quand ma gouille pareil, comment Koki se laisser manipuler de telle sorte, ce peut manipuler, ce peut pas manipuler. Donc je sais même pas. Moi je suis déçu quand j'ai vu cette vidéo. J'étais déçu. On joue pas avec le nom de Dieu. Faut ce qu'on a quand aventurer mi bimi ça na yo. Mon net pasteur Tchatumba donc tu es baraté, ce qu'on a pasteur, ce qu'on a combattant, au mon a donc à na position te. Mais si ko ce qui ozo bengo alobi makambo ya Dani tsunami eza ya Walesa te eza rando na bango ya internet Walesa akomi sali pona kaka Dani mais ndeko edino pasteur Walesa ayebi biloko oyo te bon ndeko olobi na biso pasteur Walesa ayebi biloko oyo te mais ce qui olandi histoire ya vase d'honneur oyo alobi grave parce que bazalaki na Dani na Kinshasa mususu tokoloba te parce que bolanda ngo na ba vidéo wana oyo bango moko basali bo comprendre makambo nini vase d'honneur alobaki yango tokozela aussi toyoka aussi ye moko Dani il faut loba attention aussi bakos la l'homme de Dieu makambouté parce que ebi kezali est très grave que cause la l'homme de Dieu makambo. Ah oui, c'est ça.
Donc, parce que là, na moni pe comme qui sentiment, qui aventure, bani, parce que comme moi je dis, la pasteur, on a un pasteur vedette. Donc, c'est un pasteur, tous ma respect à Kaye. Donc, ils appellent nos côtes, rendre moment nos côtes, c'est l'homme de Dieu, ma kambou, comme on est à la sali. Donc, il faut ça, très attention aussi avec, comment on a un sentiment, hein. Quelqu'un comme un pasteur comme ça là et tout, donc, un représentant de Dieu. Oko sakana kombo na eto, oko sakana eto, oko finga ete bani. Faut ça, très attention comme ça et tout pour ne insulter un pasteur. Faut ça. Donc, si comme Zamba jugé, mais j'espère que Marambazo Loba et ça est vrai. Mais ce bazo quand c'est passer vraiment, on va condamner, hein. Bon, on va condamner parce que le pasteur là a signé qui contrat Nzamba de ces cas représentant de Dieu na terre. Donc on est aux problème, on passer à tazo que na buzoba na ye, boti kanzamba juger, biso to ça biso na juger ba pasteur wana te. Basa ka ba buzoba na bango nzamba ko chikoter bango bango ba ebi na nzambe na bango. Et j'espère que bango pe ni ba ça ba vidéo na bango makamba zolo ba pe ba pasteur abatu. Et c'est la paix vrai, et c'est la paix fondée parce que ceux qui bazo cause la bango ah et bango ndem ba rezo punition hein. Top modèle, baloba qui aussi balobara aussi va pasteur baza batoyo bazo kambabiso. Alors so pasteur passa na kubunga et tous on a droit aussi à relever la bango. Baza banzambe était quand même. C'est pas ça? Si va passer va banzambe était baza bat lokola yo. Passer azali mutu lokola yo comme ça là et tout azambe était. Alors siko biso bandiminde to komi lokola to komi ko tia bango na première place ya lokola basolo la na nzambe lokola bakuta la na nzambe. Alors photo tika ki fanatisme wana. Photo tika yango to luka ilunga nzambe na ndenge ya solo. Ngai naza contre pasteur te ni fanatique ya nzambe ya Bible lobi te za fan ya pasteur hein. Et comment manil part et un ni chapitre mon côté le Bible eke zala fan ya Bible ya pasteur. Bible le Bible zala fan ya nzambe. Cause la fan ya mutamukilité parce que pasteur va créer que comme nde ba créer un pasteur. Yo pe so ko ça peut étude biblique na yo na ba action na yo comme ça ko comme na pe pasteur. Donc, mais faut peu que Bible, le Bible, il y aura des vrais et des faux prophètes. C'est à nous de savoir distinguer. Donc, il y a vrai, il y a faux. Moi, nous avons phase à éveiller, donc, biso moko ba msoa ba nzambe musu baza ya kolala ba faux passer bazo sakana ya bango bazo lala bango ba komisi bango ba déchet ba kotisa bango ba nyoka na ba sexe ba sala bango makamu ozomwa de pasteur déjà zo ya ko prêcher na nyoka pendant que serpent na Bible aza pini yo siko que ressemble à l'église là pasteur a simbela ka nyoka devant comme ça là et tout pendant que la Bible dit Maman sosola okomi dans l'éternel maître de Dieu, il faut être chaud ou bien être froid. Ainsi dit l'Éternel, sinon tu seras vomi. Hein? Yangwana, faut pause à la chauffe. Ah, ça me. Quel était ton paradis? Quel était ton paradis? Yangwana, pas si kaka. Tous à la bafana, bapasser, mais. Faut da fani, te Bible ebisi biso te koza afana mutamukili. Bible ebisi biso zala fana nzambe. Alobi te zala fana mukili. Ya mpisi so oza pe mwana nzamba solo faut eba ko distinguer les vrais et les faux. Oh pasteur yozo ke l'église là zo nyata na mukongo comme ça là et tout. D'où au mona ki Jésus a nyata ki mutu comme ça. Faut eba otanga Bible. Hein? Pasteur azo bendo string deva bandiminion so d'où au mona ki ba komi na Bible que Jésus a racha ki mutu string. Pasteur azo koto maboko na mabele. Faut eba déjà c'est un faux pasteur. Déjà tato la embata. Sera liboko comme kota comme ça debi c'est eh papa. Liboko comme kende wapi yo ni yango boy. Aussi ba mabele te oni. O tato li vrai mbato ebiso za ya faux l'église do pe na longwe. Bio siko bokoma okenda église aveuglement. Ola ici ba na nzalo ki repesa mbongo na église. Pour sombre ta mobile no cadeau ko sombre la pasteur cadeau bani cause la fanatique ya mutamukité pasteur azam mutoko la yo aza représentant de Dieu mais oui mais il faut savoir distinguer il y a des vrais il y a des faux ba fondé ba tondani de belé et tondani de belé kaka ndengo lobi wala mama étoile na ebiso étoile d'amour top modèle na ebiso soki lelo toza franc biso nyos tout ba mama surtout
bayebisa biso bamakambo oyo bamona na baeglise. Ben oui. Maman bokozala belé hein ke nga pasteur asala nga boye. Nga pasteur asala nga boye. Nga natika kosambela pona boye. Nga nasalaka boye te pona boye. Mami aza wana mami ngeni alobi hein ayibisinga akomi na lobi ye mutu basalelaki pe délivrance. Aza pe na ligne azolanda biso Nelly Pela. Merci. Ba délivrance mosusu bazokotisa bino ba démon na nzoto hein. Bapesaka nzoto pa mutu nyonso tasali yo délivrance. Oyebi nga akendaki église moko edi no sentiment. Nga azala moto basentiment, mais basentiment na Dieu merci esila. Namoni bato batelemi na bango basambelela bango bato batelemi. Na comprendre kutu de idi ote. Tellement passé on prêcher bien. Na sepeke ya matia yoka sentiment nga pe na kei comme ça que mitanda passer a simba nga comme ça et tout. Na ebiso edi no passer azo sambela bato azo simba bango azo kwesa bango mais passer azo toucher nga te. Et que na frère nous na ebisi passer mosko sambela nga te mais pasteur a centré qu'il y avait un truc à moi comme ça to koka ko simba nga te. Après leur église c'est ebisi nga certes okuta na bureau to solo comme ça et tout. D'accord mona aïe singa sœur oui aux bien nous travailler ensemble nga bibe nga nzamba abengingate nzamba bengi nga bengate to travailler ensemble par rapport à quoi na ko compagne pasteur azena bisala mabe a sentir vraiment que betwa longa na zaka na ngozaki makasi ya wa toucha kingate donc ndé na zong na zaki na regret na yo ebiso maman ebisinga ko regretter te nzamba sauver yo donc ça veut dire que vous avez une étoile à makasi ya ngwa ko kwa isa yo te depuis wana maman ebi ko pesa ka mutu no na mutu nyoso te ko tika mutu so simba ka yo te ba yo ko lati so ba demo ba misusu ba lata ba demo na banzoto mo ba yeba raté parce que ça ba demo mususu comme ça ta sakanela ka yo comme ça là et tout mais yo mo miyeba raté le koni parce que kena komitika passer à simba passer à sala boy ba ko yo ko longolo cerveau na yo ya vrai ba yo ko tio cerveau soki ya nganga nini wana comme ça to ko motamo na mutu ndenyo pela mutu te il faut faire attention ba passer nous baza ba dans ça confiance té faut vraiment côté wana faut obete na ngo c'était vraiment que pasteur aza mutoko ayo aza représentant de Dieu mais il y a beaucoup de faux aussi il y a tout le monde c'est pas des vrais hein vrai pasteur à mon anaka oh yo ce moi des pasteur à kende église na kamba na biso nga azo ba problème ben église ba nous expliquer bien ba problème sur nzora na église pour ba be toi yo pe ah yo ka ida ka yo to ke église na kamba na nga bali ba pasteur ba ebe ki kamba na nga to ba c'est mariage à munene pasteur a bandi ko prier ayo ko ba nzamba ebisi yeke libala uto sala eze ya yete mobala ngo siko na ezaki ye pasteur siko nde mobala vie na ye yo kanga pe bikota kota makambu na ebisi papa pasteur mais d'accord mais pourquoi nzamba lobika pa na yo akolo ba pa na yete ayebisi nga ma sœur de quoi je me mêle nga bino ezaki simple question n'ebisi kama na nga sala attention yo to balo c'est mariage de mouné ça fait même pas un mois to ye église bazo ba boyo ke nzamba moni vision pasteur a moni vision ke mobali na oto balo bebisi mboko be baza mobali na ote et mobali na yo nde ezaye yoka escroquerie à pasteur likoni ni parce que amona qui sert à Betty Chanel bana likoti na se ayebi même pas so eza ya ngwanzo ayebi même pas so eza que non so ba on a Chine ayebi même pas so ka somba kengo na ba marché na minoso Kirancourt il y a Kirancourt il y a montré na Kirancourt oui Dagambela na montré voilà ayebi ta monika ba komi Chanel amoni sac à Louis Vuitton on est sac à Louis Vuitton so frottant au poselo ngo nango zero ya lukuta pasteur a koufeli ba marque a bibo yo ya nga mbongo attends ba pasteur a lukuta ba zebele ba ndeko nga faut se réveiller hein faut qu'on y ait ba penza ko sa différence étoile de Love Top Model omoni prophétie wana ba prophétisaki pona ndeko no ya mwasi wana ser na yo te ko bala soki azalaki pe faible en esprit peut-être yo azalaki wana te pour sauver ba kendaki te mobimba abebisi pe libala pe baby mutango pa bali yo te okomo regretter après osomona combien de ba sœur mingi ba bebisa mabala nga na yebi naza na témoignage avie na nga moko boeti lelo asepela kuna liwa ya mutu ozo comprendre asepela na liwa ya mutu parce que mutu yango asalaki eku tango akufi ya sepela ozomona donc nyonso wana basali na nzambe kaka donc vraiment yango peuple de Dieu photo yeba bisika ni to tia makolo ah oui c'est to petisi mutu ko sambela te mais to yeba bisika ni to tia makolo bopona ngai yo naza liboso na bino naza aussi chantre de Dieu na yemba na église
ti lelo pe na yembaka na nga nga pe na pona esika la tia makolo en tout cas bandala ni ata église wana na mona église eloko kokabula nga na église wana yati parce que respect déjà na église wana ezali nyonso nga en tout cas eza bandala ni ata wana na kokana nga pe so okene église mususu te so na ke église mususu loba na ke kaka peut-être mais ndako na nga yango wana parce que esalanga bien na mona ka bien so na za wana yango bandeko na ngai toyeba kolukelongi ya nzambe na solo et puis basali na nzambe baza pe bamasa na biso te oui mosali na bapaster bomitia na place na bino toza bato biso toza bato mais ntango bolendisaka biso bokomaka bato mosusu ntango ozoteya ozali liboso ya chere na yo bokomaka bato mosusu nga voir même nalingaka kutu nzambe afungola nalingaka kutu nzambe afungolanga miso namonaka bapaster mpe ndenge bateyaka soki bazalaka bato ya solo soki bakomaka banani mpo bapaster bamonaka biso c'est pas ça oui bamonaka biso bandimi nga mpe sikoyo nalinga nzambe afungolanga miso mais frère moko ayebisa nga abi edino soki bafungoli yo miso okima omoni bakamongo esukaka ndenge wana mpo baintimide yo mpo baka bongo linga nozala noboye parce que so bafungoli yo miso oyo omona makambo olinga omona te yango nzambe efalaki tomonaka nzambe efalaki nzambe azala mpenza moto tozomona ye boye nde tobangaka ye lokola tomonaka ye te totangaka kaka biso so nzambe azali nzambe aza bolingo nzambe boye yango wana moni tout ça aza bizarre edino être mais aza bizarre même ata so tomonaka nzambe boye tonga tolukaka bafaçon mosusu kaka être mais aza bizarre la Bible elle a dit Dieu nous a créé avec son image omona ngo te eza bolingo omoni alobaki te ka créé ki banimo na image na ye mais alobi boye ke a créé les êtres humains dans son image sikoyo ni tozoluka tomona ye Jésus alobi boye ke quand vous me voyez, vous voyez les pères. Donc, et l'autre, bato kutu bazaka pembe na Jésus, Jésus a ebisa ba parole bon a ebisi bango ke nde bozo mona nga boye, bozo mona pena papa na nga pemba la moko, bon luka na binote o gauche droite bani. Mais ba côté la ka e doute, ba bomaye, ba sale makamandenge na ndenge. Nzambe bisika za na regret mo ya osakana te donc bato nga na kela vraiment baza batandenge ni. Eh bien oui, nzambe abituna apenza bibe mais na pesa bango chance yango te na sala boy yango te na créer bango bakufa te bango bakomi komiboma siko bakomi kokufa donc siko na sali ke na pesa bango bavanda bavivre ata jusqu'à 130 ans tokokisa ata ba 130 ans te nzambe apesa biso nzambe baboye ke tokovivre na 130 ans tokokisa yango pete masumu eleki makamabeleki. Merci, Maman Nabiso, étoile d'amour, top modèle des médias. Vraiment, je suis fier. Yaromo Nayo Lisusu, ko partager message Oyo. Message Oyo, Nabanda Kiango Kala. Mais ta air to komi, Nabiso Yozaka Makamanzambe, parce que si j'ai Oalelo, na sangisi bato na Nzambe. Na sangisi bato na Nzambe. Ngaku na moni na kotika la nanga koto étoile d'amour. Mondeni. Et simbi na yo moete atika noka na liloba et on permet de biso bimisa kama ba partir elala so tikali biso to bimisa ba partir elala parce que mutu yo saza na mwana nzambe surtout biso ba bantu to yebi na biso Bible penza 100% mais to yebi quand même ko si défendre un peu na Bible quoi donc si wana na moni bongi na otika na openze dine. Merci Maman Étoile de Love Top modèle des médias. Bo sambela mingi ponanga parce que nzelango eza mingi na mikakatano tozomona déjà ba mikakatano oyo na internet kokotanga su na nzelango banzube ezebele fo ba prière ebele nzamba lola ozana yo ozana nanga ozana makasi nzamba linga bongo et que la Bible l'a dit. Votre Dieu c'est un Dieu jaloux. Donc notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Donc Nzambe
lia biso tokumisaka kaka bakofi banini nzambe ayoka ape zuwa te nzambe na biso aza mutu azuwa lesko tovandi siko tozobeta kombo ne po ezosala sentiment esala plaisir. De toute façon la Bible elle a dit là où il y a 2-3 personnes invoquent son nom, lui il est présent. Donc azala kati na bango azali c'est un Dieu qui est jaloux et mon faut qu'on kumisaka ebo il faut qu'on lo ba pona kombo na eba nini tant qu'on zo ba pona kombo na ye azawana na yo bani tika bibo kasi jalousie suki kana ba mabala o na bana na bana non nzambe na biso pas nzamba jaloux alinga pe ba lobela kaeti boko vana bo ba ka Fabregas héritier Zoya nanya Zoya mais bon ba peke eloko na madilu ya bibe batu ba miboma rapona bolingo maintenant na mwa mutakufa pona kombo ya Yesu te mutakufa pona biso po le kozala po to vivre jusqu'à l'âge de 130 ans malgré to kokisa ngo te to kufa raté na linga pena yoka pe un jour ba suicide mususu mutakomi je na kufi au nom de Jésus na Dieu qui natani film à Jésus natangi Bible makambo Jésus asala ki touché ki ngate masiko na dessin na kufa na rapona kombo ya Jésus maintenant na yoka ngote dommage akufi pona bolingo akufi pona bolingo akufi pona soki nini makambo ezanga tina ba suicide ezanga tina. Merci et toi d'amour namoni papa na biso alobi na ngai makambo nzambe ya kitoko mingi mena finga ba pasteur tete papa na ko finga te soto soki to soulever sujet oyo ezaka pona ko meka ko faire comprendre aussi mokili makambo ya ba pasteur ba osala makambo ya basali na nzambe ba osala po baza un peu ya mingi baza un peu ya kubunga na otuko ya ba deux prophètes awa ba sololi pe na ndenge na bango na yambaki prophète Mosakoli la mine donvo na yambi aussi prophète Pelé ba défendre na ndenge na bango. Alors ba faux prophète ba faux pasteur na faux prophète baza pe ebele ya malamu pe bazali. Alors to boite to lobi to miye ba place to tia makolo na biso to ko kendeka ko place teka ko monika ngai venza na zo biso lo moko étoile de love top model Myriam Azol na biso monan tsuka na biso ya balion de la presse Myriam la tour Eiffel tsuka to ose to mona bébé Azol na biso ezaki na ba frère moto zo sambela bango esika moko ba frère wana bakimaki place to zalaki pona discipline au moins discipline pasteur a discipline na kata église bango ba mona ki yango za bien te ba mona ki eza place na bango te. Qu'est-ce qui s'est passé na yako kene mariage moko boy na église moko boy mama place na kena kuta siko ba frère na nga wana na église wana siko na église wana place ba soki pasteur a tei kaka boy ba mama oyi ba mama ki sema wana suka pasteur a tei papa sakola ya solo papa na bisiyo ngamoko na se sentir mal à l'aise ngabité oza place na ngati na yo comprendre bandeko na nga wana balingande ba place aboye baya kolakisa bilamba baya kolakisa baya kolinga basi ozomona esika Saint Esprit zali oko sentir yango soza moto na nzambe oko sentir yango donc na mona ki place wana nga na yaki zaki trop musuni nde balobaka trop musuni na bisi bango bandeko na nga bino kozaka ndawa na comprendre pourquoi boya awa mais souka nango bazongelaki maison mère jour musu na bona ne na bona ne moko to kutana na bango boye nga tundi ndeko siko bona ne yo fetango wapi abi edino mais nazongi ndaku na nga wana te nazongi na ndaku ngabi ndaku nini place ngana eto zalaki to uta zomona donc comprendre que kota kendaki eza côté ya ba sentiment esimbite yango zongi mais ba makambo bima na église wana place bakendaka wana ya grave yango masolo musu to ko beta ngo boité pour ça ba makambo eleka mais ba frère concerné bazoyeba peut-être so bazolanda biso na moment o bazoyeba edi nazolo belanga azolo belanga ozomona donc nyo sona pona kolanda kaka bilanda landa donc oye aye azoya kosambela te mais azoya kolakisa bilamba azoya kolingana basi yango ba résultat la bango zalaka toujours déception ozomona na osepela sœur Clarisse na ndenge a comprendre le moko alanda ni nzela nkolo sœur Clarisse lizarazo oka bato bazako seka bato bazako mone muke
meta lelo azo la kombo na Yesu na monoko na ye nzamba sali mama mapozokere mama mapozokere alobi tolobela pe bakokoso ya biso bokoko na biso mama photo yamba yo pe toyebi ke mama oza mama oyo oza mama étoile d'amour top modèle fo yamba mama zokere tolobela pe bokoko na biso coutume bokoko za coutume coutume nde yango na bokoko na biso mama mazo mapo tokosolola yango na yo ensemble tokolinga tosolola yango na ensemble parce que lokola yo oza mama oza mieux placé ya koexplike coutume elingo oloba nini vraiment tokosolola yango na ensemble edino yo moko ozoyeba na bamatanga mingi osalaka ba image ezalaka kaka mingi ya catholique ezalaka bamatanga catholique et toi on comprend les makambo alobi oui alobi nini expliquez là nous bamatanga mingi yo mo totanga dino nga lingala déjà je suis un peu en difficulté là bamatanga mingi osalaka kaka ba image ezalaka kaka mingi ya catholique oyebi bien oui catholique yango nde babengaka maison mère si mais catholique yango ya maison mère na comprend entende osala nini yango ya catholique non maison na mamatanga ba cercle ekendaka souvent à l'église catholique peut-être c'est ça qu'il veut dire si oui église catholique ekendaka na banzambi nzambi teka l'église catholique oui ndenga lobeli oui papa oza tout à fait raison mutu so akufi azalaki na bunzambi me bakoleleka na église catholique donc elakisaka catholique à fin quoi ah oui elakisaka tozongaka na source mais étoile de love mpona kokabwana biso na moni tokomi mpenza mwa mosika lobi eza bato mosusu bakosala soki oza na dernier mot ya koyebisa baye nyonso baolanda biso na moma oyo débat na biso mpenza nasepeli mingi lisusu kotravaye na yo ndeka tomesana kotravaye balandi ya panda sango ya Congo baolanda biso na bato nyonso balingaka edino image o balingaka étoile d'amour tozana bino toujours ensemble so bolingi bolandaka étoile d'amour mingi bokota na chaîne oyo eza bongo na kombo ya 5 étoiles de love 5 étoiles de love TV eza bongo ya mama na bino étoile d'amour mwana mayele histoire nyonso bokoluka na mokili oyo aza nango tokosolola na bino ameka korépondre tokosolola na bino nga moko pende naza boye aza lokola coach na nga aidaka nga mingi na baconseil na baidée 100 étoiles d'amour na panda sango ya Congo vraiment pasi aidaka nga mingi mwana mwasi bozomona wana yango monaka naza na ye toujours asali 3 ans na panda sango ya Congo atikala kotrahir te azaka ati lelo yango pe tosalaki ke mwana pe abotama na kati ya panda sango ya Congo 5 étoiles de love en tout cas beau soutenir chaîne wana beau s'abonner vraiment la 5 étoiles de love boko mona makambo yo na kati wana beau sepela parce que elle est une fille intelligente azana bagage a solola bien a expliquera bien aza intéressé partout grandeur naie ngala sololi yango mais bokomona yango à travers misala naie vraiment bo hésiter te faut bolandaka ye na 5 étoiles de love mama zokere à partir ya lelo nde tokata na yo boye s'abonner déjà et osalo bien
vraiment bino so bola nanga maman Zokir l'étoile bien ah mérité bien vraiment to yambaye maman Zokir to yambaye soko moni maman oyo abina asalaki publicité ya Maya Sika azako bina boye oyebaki ye omona ye wana nde mama na biso wana bango pe baza pe na muziki na bango tokoyamba ye surtout mpona muziki aussi mpona baide aussi namoni akobakisa un plus na vie na site na biso ya Panza Sango ya Congo yango étoile d'amour po tokabwana na biso napesi yo maloba olobela balandi ya Panza Sango ya Congo olobela bafan na yo bandeko nyonso oyo balingaka yo balandaka yo basepela na mosala na yo na balion de la presse nyonso opesa bango bakuku comme ça tout clôturer mission na biso po lobi tokoyamba lobi étoile d'amour la mine don Mosakoli alinga solola toyeba capacité ya ki prophète na ye vous comprendre hein yango na tiki yo na tikeli yo maloba au clôturer comme ça tout kuta na lobi. Ben, merci beaucoup Edino Image. Merci d'avoir déconné nous balandi biso do komitar mais bozawana bozokoma banini et ça biso plaisir makasi. Ndeka tolobara sans bino toza personne toza te quoi. Donc bino boza très important. Bien bo sala ke biso toza là quoi. Donc on toza na beaucoup de respect pour na bino. Donc, Nasi Boye Binga comme cela et tout, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille avec Edino Image. Donc, la fille la plus fidèle d'Edino Image, c'est moi. La conseillère la plus fidèle d'Edino Image, donc c'est moi. Et ça, on va aussi vanter, donc, et là, maintenant, réalité. Edino apporte beaucoup, un peu n'importe énormément. Donc, grâce à Edino, grâce à Pena Oumeli comme cela et tout, on a comme Pena chaîne, 5 étoiles de Love TV, donc, vous avez bien. Ceux qui vont s'abonner, vont suivre, et ça a plaisir mingi. Donc, ben voilà, il dit non merci, n'a pas invité Marguerite au comitar, mais il y a un balandi biso vraiment plaisir à trop. N'enga ça, n'enga moment, n'enga partager un moment on a yo parce que tu es banni tellement, donc tu aussi complète à quoi. Donc, ben voilà, il y a un baga pour un thème, il y a l'élo. Les hommes de Dieu comme ça et tout, les pasteurs, même à Tazaba a mauvais des trucs comme ça là et tout, tu as le droit qu'on insulter Bangoté. Ça c'est vraiment, c'est pas bien. Tu as le droit qu'on insulter Bangoté. Mais c'est leur éducation aussi, hein, c'est pas bien. Ouais. Oui, tu as le droit qu'on insulter Bangoté. Tu dis que jugement est bon dans ma bouche en Zambé. Mais la Bible a émis biso, donc pendant qu'on la moi en Zambé à solo, c'est à toi de savoir distinguer les vrais et les faux. Donc l'air oyebi kaza faux. Qu'on part de tenter qu'on insulter bendana na yo mona malembe. Donc on fait oyebi déjà kaza phobie mouton na sentir et esprit na wana ezo simbate na banenga zo memelanga wana vomena bendana. Parce que ça l'église mususu comme ça tout sans critiquer, sans jugement, ba passer à comment obeta cop na ba jeune moko boé, so na ba jeune na ba confiance, à comment créer ma balle en église. Donc, ma balle, comment ça, ma soul naturelle, ce qu'on passe, comment on crée ma balle en église. Donc, petit n'a pas confiance. Encore petit, les moulins passent que dans ça, bouzo, petit à couvrir, bouzo, pasteur, et passer à ébisser, petit, lingi, fiwana, na obali, son a fiwana. Déjà, son mot de raison que l'église, monde, ma somo, ya bongo, bendana, ça veut dire que, bazo, même en confusion, bazo, tio dans les péchés. Kolingo, partager péché na bangote, vaut mieux rester chez toi, prier, non, nanda, kunayo. Donc, dans l'église, pourquoi? Parce qu'il y a cette phrase de la Bible, oh, bah, Bible, quand il y a 3 ou 2 personnes ensemble, Dieu est présent. Faut y banza bazana est partout. Ozana banana yo, bo sangani yo na banana mobile na bo c'est déjà nombreux baba qui na Bible, bo prier na bino nzamba koyo kabino comme ça et tout. Ozana bande kono bisi bande ko ya to semble à tous les dimanches nzamba koyo kabino parce que même quand la Bible elle a dit comme cela et tout, ne soyez pas comme des hypocrites ba semble à gauche à droite ba balabala debout comme cela et tout. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, invoque ton Père, il te répondra. Donc, ça veut dire que même à tous les prier yo moko, à koyo kayo à répondre yo. Ce qu'une église, aux hommes avec église, ils ont tambour à ma baie, kotika na yo te kende na yo. Moi, n'anzambe faille ba kosa la part des choses comme ça et tout. Ko kenda be ba confusion, tenga pe na beta c'était ba maman oyo comme ça, toi tiki ba nanzala nanda ko zumbo ko pesa ngo dim, azumbo ko pesa ba offrande ye bara que heureusement bénéfique moko même pas.
Parce que la Bible l'a dit, tu commences déjà dans ta propre maison avant d'aller donner. Donc, il y a un symbole dans donner aux dans le péché. Et qu'on marche à rater. Donc, il y a un qui est tellement complexe. Donc, il y a un débat. Il y a trop complexe. Donc, pasteur, mais yo ne comprendre que pasteur continuer. Ça veut dire que bon, se trouve même en enfer au quotidien va pécher nae nga so mo pasteur makambo ya bien te na bende na vana na mo prier na ndao comme ça là et tout parce que nabi que nzambe na nga exaucer mes prières aussi en priant à la maison et tout. Je prends le temps de lire la Bible non ka louange l'adoration et tout. David aloba ki be louange l'adoration et ça la même chose que la prière aussi au koyo ka louange l'adoration vraiment donc continue vraiment profondément l'adoration donc on a louange aux la vraiment invoquer nzambe au komono nyoso yo ko sengo ko zwango comme ça là et tout. Donc faut que l'église y a bien obisuko o mema bana yango bana biso ba komi ko beba ba komo sentele biso bana ya église ba komo ko toucher biso bana na église likoni ni parce que okenaki na église na ba sentiment aucun église na sentiment église c'est un lieu il faut bien le choisir. Pour na papa pasteur wana so moni papa pasteur comme ça là et tout que au soin na mobile ko c'est papa pasteur na soin na mobile na ngai papa pasteur ayo ki kaka yo apesi au conseil abengi mobile no te po ayebisa apesa epé conseil papa pasteur mabe un vrai pasteur à côté ayo mwasi après abengi mobile ateyepé en haut ayebisi maman na yo ki ba mbolobi mais na koluka journée okuta bien maintenant papa pona te ya bino na papa ensemble. Ça veut dire c'est un bon pasteur. Pasteur aza krayo kaka comme ça et tout ça veut dire pasteur un jour a toucher ma belle toucher ma fait ça veut dire que a comme go désirer yo. Donc faut ça très attention ba peuple de dire réveillez-nous, faut aussi réveiller parce que quand tu as trop dans les trous. Les problèmes ba mauvais ba ça belé o ya bon ba za mukie. Donc quand biso ndem photo yeba o ya bien o ya mabe comme ça là et tout. Il y a un qui est dans le bédino image donc Makamanzambe ezelo moko comme ça et tout. Même la Bible interdit que ça débat na Makamanzambe comme ça. Sur Makamanzambe bo ça débat bo mo bozo yo kanate. Faut beaucoup botika ngo. Donc na le bo Makamanzambe faut boza bien en accord. So on est comment porter des accords des trucs comme ça et tout, il faut arrêter court parce que beaucoup mo kota dans le péché. Olingato me malikamba nzambe na ba discussion alobi ayo lobi be bani non katango direct direct donc kokota ko ça la polémique mingi na nzambe était parce que ça très complexe donc nzambe na lolo apesi biso pe mo e permettre biso to loba donc abattre la biso lisusu abattre la bande ko na biso ba suivre biso na buto leo parce que to komitard hein abattre lo pe dino dimanche dans l'initiative nos yeux vraiment Nzambe appelle ça aussi beaucoup plus d'intelligence encore donc au sala encore makambu ya bien parce que na autre monde vraiment bien côté au ben on vraiment bien donc Nzamba appelle ça ce manière zanga kio abaki cela yo comme si ya marabasa dans Nzambe bo solo la banini ngapela mon que simbi na yo dino image et simbi na parce que ça quelque chose a calme osa posé osa très en écoute non comme sauter parce que on a yebio na considéré comme mon grand frère ou non parce que Dino Ima c'est quelqu'un qui est posé qui est calme et tout c'est quelqu'un qui respecte tout le monde aux à la bébé aux à la coco aux à la nani et Dino Ima a respecté à mon tunion so temoyo et bongi na yo vraiment donc Zamba lola bakisilo maele abakiso plus okende na penza musika ko banga na yote ozali un enfant de Dieu banga raté. Moi nzamba banga ba adversaire na été moi nzamba banga binemité so moi mutazo combattre yo fongo ya ka Psaume 23 fongo la Psaume 23 comme ça là et tout takeka na Psaume 23 et puis que David azaka très fort côté na Psaume est puissant hein? Psaume est puissant ko banga te moi nzamba banga raté donc ezande ke ndeko so otika na ba temo kolingate et comme il y a polémique sur ekomi bokomi na ba désaccord bokati sujet bokati le stocké bokati sujet parce que ba bible de banzambe asali na rote ba ni ba désaccord kanate faut boza en accord so boza en accord te botiki mais eza bien faut qu'on réveille peuple au bazo bunga comme ça et tout qu'il y a des faux prophètes ba yende belé réveillons-nous et ça très important mokile comme na suka mokile comme beba
pédophile comme ebele bana donc makambe comme ça yande yande ba comme ba parents papa comme ba bana na bango ba nini donc mokile comme na suka donc vraiment comme bela moment vraiment photo de la muka vraiment photo la muka photo za makas dans les prières même quand on a dans le monde des médias boedino là on a muki na tongo faut prier à makas là on a na butu faut prier à makas hein parce que là on a les caboye dans les réseaux sociaux comme ça et tout muto ko kasate batos ba auto ba batamite mamala moi faut à ma casse comme ça et tout dans les prières quand tu passes comme ça et tout tu te présentes comme ça et tout ce combien de milliards de personnes ba auto là comme ça et tout et vidéo ko circuler comme ça et tout il faut être dans les prières hein et dit il faut qu'on y ait la confusion na ba sentiment to vandi comme ça et tout lo ba ni non les roseaux lo ba comme ça et tout au fond de toi comme ça et tout ba boé ozo ibisa nzambe Seigneur protège-moi préserve-moi comme ça là et tout zala na ngai maloba na zoloba ezaka te ona loba na sentiment za ozo bima na munoko na contrôle mes paroles donc prier papa miso nyoso ya mabeo bazotala nga comme ça baza l'invisible ba mona ngate que le sang de Jésus couvrir nga ba mona ngate les roseaux les capitines zalaka toujours dans les prières demande toujours le sang de Jésus couvrir yo po ba mona ka yotinga na yebisa nzambe papa ni nasa le mission na ngai oh nyoso za la misaya mabe na misu mabe rendre ye aveugle à mon angate ou sinon te nasa l'invisible donc azo mon angate nazo lobazo yo kapete invisible faut cause la dans les prières et ça blague te hein mutu nyoso te ndenga azo sepela na ndengo le kibongo hein et ça ba misusu moteme zo kokate oh, il y a des gens qui jalousie, des trucs comme ça. Il faut faire très attention. Oh là, on a beaucoup de combats, de cauchemars, il faut être toujours dans les prières. Tu rends tes ennemis invisibles. Oh, nous, ça veut direct, comme ça et tout. C'est là le sang de Jésus devant. Il y a direct, il faut pas blaguer. Coco, tu direct, il y a un sentiment. Solliciter d'abord Nzambe. Nzambe là so romoni osaba direct nezo kata nango. Ko insister pété kata nango ka ça veut dire que Nzamba lingi to la mususu attaquer moka za que Nzamba linga préserver comme ça et tout. Il faut faire très attention mukieza obeba mukie comme na suka. On a toujours avant de faire une émission na tira Nzambe nanga devant. Ceux qui a prié je fais pas. Ceux qui n'a prié comme ça et tout, ceux qui n'a prié, moté mes caca comme ça et tout, on a eu mon tumisanga et toi, ni on les locaux, y a tourné. Moté mes boya. Na boyi, ça veut dire que nous avons besoin de savoir que ça sert à rien de le faire. Tout simplement. Il faut savoir écouter les choses de Dieu. Et puis que dans l'Ancien Testament, Nzamba bande koloba na Nouvel Testament Nzamba loba lisusu timatine la biso les songes donc il faut que zala kana maele comme ça tu akoye bato monde siko ba comment continue le message na ba rêve des trucs comme ça là et tout et après oza na matal comme ça tu vas comprendre leur ni les ngoye là des trucs comme ça là et tout parce que là les Jésus aye Nzamba tiki koloba comme ça et tout comme si comme na ba rêve des trucs comme ça là et tout bazo la kiso ba mususu bani donc pour moi na makambo na foza dans les prières si tu es pas dans les prières comme ça et tout t'arriverais pas entre nous là entre nous biso solinga na raté hein mutu mususu ayo lingo au soleil donc ota mona ote na vie na comme ça là et tout aina yo pourquoi alors rends cette personne aveugle. Le sang de Jésus comme ça, il te couvrira comme ça et tout. Oh, il tombera. La Bible elle a dit, celui-là qui creuse ton trou, c'est cette personne-là qui tomberait toute seule dans cette trou-là, creusé pour nayo comme ça. Oh, yazolinga tim la liboule pas koti sa yo. Liboule wane kozande tombe naye moko. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. Donc, retour à l'expéditeur. Voilà, tu as tout compris, c'est bien ça. C'est le mot qui convient, c'est ça là. Voilà, ah, Edino, mais c'est bon là, là c'est bon, là tu maîtrises les français, c'est bon. Merci. Alors tu peux prêcher maintenant. Ouais, je vais commencer à prêcher peut-être prochainement. Aujourd'hui, on va arrêter par là. Voilà, ben merci. Juste des salutations pour tes fans. Hein. Ben merci beaucoup. Et dis-nous, c'est bandeko. C'est bandeko parce que mouton comme ça là et tout. Ouais, c'est bandeko. Nenga mon fan na trouvé ça trop minime comme ça là et tout. C'est des bandeko parce que oui, t'as raison. Hein? T'as raison. Oui, vous avez la raison penza nga pe na kuka obenga ba fante
Oui, ndeko zaka ya bandeko oyebi ke mutu ayebi yo tazo aolanda okaka sepe ndenge oloba commissaire to azwi temps na ye azwi 1 heure na ye 30 minutes ne 1 heure na ye po alanda po ayoka yo eza bolingo eza mobimba na commissaire eza bolingo neti nazomona champion tabala azolanda biso nazomona Akuda Muzu wala c'est mon oncle Akuda Muzu azolanda biso nazomona Benseki Mansweki Manzambi azolanda biso vraiment tokomi minuit ero bazala ligne ba olanda biso pour toujours pese la bango solo la sango malamu en tout cas merci beaucoup na ndenge balandi biso ben voilà ngape ben voilà to suki bo émission comme na suki dit en tout cas merci beaucoup pour l'invitation na yo oyebi que je suis toujours là pour toi donc sur bengi singa donc na roya na ozalawana talakaka donc merci na bandeko so balandi biso et na salibino ba big bisou nzamba batela bino bola la malamu que les sangs de Jésus couvrir bandako na bino ben manzo de Panama kala mingi tazo sala partie pendant sangwa Congo tozalaka na bana basi mais siko tozo récupérer moi na mobile ça la plaisir donc tozalaka na edino mais là siko to koma na edino na manzo de Panama donc tozo récupérer moi à mobile et ça fait du bien comme ça et to koma ta ba ni balé aussi Aza les bienvenus, vraiment na opé samboto aussi na Champs-Élysées. Étoile de love, les étoiles. 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 Noki, natikala nanga isolé.